Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, ah on déplace ma cambouizali. Mbote na balandi na biso, mbote na ba abonné nous tout ba fidèle nous tout ya ONG7 TV. Et ça toujours votre humble serviteur Noël Kasonga. Toye lisusu na bino lelo. Pona kosolo na bino moi muke. Mais na yebike lelo to na surprise. Toza koyamba artiste et musicien. Ouais, bani déjà makasi boyebi la musique na bobi na kango trop. Donc tozana ya dans quelques secondes. Donc bino moko boyebi. Bobo sanate bo s'abonner à chaîne Nabino, bo partager ba émission, yeko sala biso vraiment, bien. Joyeux anniversaire na évangéliste Jean Kachala, cordon principal. Joyeux anniversaire na yo papa. Donc nzambe pambola yo. Année o izala année vraiment ya mapamboli pona yo. Donc invité na biso aza déjà pembeni azokota déjà. Donc nayebi ke bo sepela lelo. Biso a izala ravement au pesi et pesa melio. Mais ce que pesi te donc vous allez pena mobulu. Tozo yamba West Badjango to meka kosolola na ye apesa pe ba vérité na ba makambu oyo e koma nango kaka mutu nyonso to abimaka na TV ngai mutu nyonso to abimaka na TV ngai mais West nde akocha bango siko frein parce que ayibisinga ke non lelo ekozala na ba petit moi boyi. Donc Emmanuel Timanga Tozo landanga, Tozo yamba invité na biso West Badjango. Donc West azo kota ndenga zoya binomo bozo sentir ngo. Oh artiste bonjour. Bonjour Rasta Ndeni Roja. Boni. Ouais, très bien frérot, très bien. Tout le monde en a calé? Ouais, normalement ça fait longtemps. Donc Tozali Nangolan Djambé, merci beaucoup. Donc Sogi était sous azalité, l'idée de tout présent, l'idée du créateur. Sans lui, je ne peux pas te vivre. Donc merci mon frère. Lelo caméra ya ONG7 TV et yelio lelo na parlé na mabele na zone pour na kosolola na yo toye bananu. Ouais. Qui est West Badjango parce que bato mususu bayebite baye maraka nzembo mais bayebi mukolo nangote okoki ko se présenter na bato nyonso ba Hollande biso na minute. Ouais, bana Kini, bana Europe, Asie, mokili mobimba monde entier. Artiste na bino yo bolinga mingi West Badjango, Mr Pakajuma. Donc artiste na bino obo sepelaka ba vrai chéri ba beau garçon, artiste na bino yo wa beti na bino musique bien, artiste na bino yo wa beti na bino musique moko boye o na pesa ka conseil pour batu nyonso ba zonga pena na game na ndenge monde musique. Donc c'est ça yesai artiste West Badjango Mr Pakajuma. O banda musique ndenge nini na sana posa o expliquer biso na nous parcours na yo nengo banda musique Hollanda nani na musique na koyemba Hollanda nani. Non musique na banon bena bana bomona. Donc nga musique eza makila na força ngoti. On parle musique bendeza makila. Ya ba musicien msusu eza ba musicien msusu baza ba musicien mo ba forçaka. Na msusu à côté la romantique, on a tangé lango mais na tangé musique mais tongo ba professeur ba remarquer déjà na des talenté babi intimement ya rotanga comprendre. Donc na za pena musicien ya makila balakisanga musique iti. Donc on a botama na musique donc on a pena talenté na bandi musique na ngai na bon marché na bandaki beta musique typique la musique ndombolo tu vois. À l'époque na Kassia Musica tout ça là qui orchestre na biso ba na bon marché la Kassia Musica
cartonnaki mpe na basérie wana basouteneur biso na bandenge beau marché beau garçon baplayboy oyebika beau marché eza ville moko boye bana batalara tozalaki bien ntongo na ye namonika na évolué nayeba nazongi bandal nazobeta typique Chirin Tovena Signor Toranaga na travaillé typique puis sous na kondisaki na kobisaki donc na kolisaki en fait na kolisaki bina animation quoi. Maintenant on a été sous na kacha moi je fais l'animation mais naza na eloko mo boy sous moi ba R&B moi ba rap moi ba reggae moi donne son le prix fort on a dit non il faut na sala siko ki ngai on a découvert eloko mo na kati na ngai habité na robeta sous na orchestre ba touté pour na bando boule be na beta la ba mouvement le ba maison mère le rôle ba quartier latin kuna sala go test ba zoara nga pe pa vie à l'époque on a ba Sid ba Longwe tikela na ba Apocalypse mais ba c'est on siko na daki bina ba esprit même ba musique ti na daki na ba volonté on a des daki trop qui moi na ndako tu vois tout qui m'en a dit que les gars ils tellement à comprendre que ti azongi tout beau marché na salle génération spontanée avec MS Pose Passy célèbre Airboy DJ HK que ton nom repose un peu donc ton salle génération spontanée to kangi sous kini alolo ce soir na boutoir le bana Congo photo danser ce soir na zombie patalo machavanga ngana lata mama na bima na butu ba sheri ba kangelinga na ngwi alolo tona na beti esimbi mama na keimba la moko siko na ndinga game Oban. On est force. Na kenda maman on na beti on a ko senti que on ba sirana to bunda ba PMB ba KMS ba guerre na ba keep quiet to bunda na ba ville nga difficile à construire ba sirana rap ezala jeté au imposé ba yeba aucune mobimba ba Oliverman bazawana ba KMS bazana ba Pacifique na ba Deboul siko na bunda na bango ti siko pe ba petio ba esika pe na bunda ka na bango donc c'est ça donc génération na musique génération na musique isa banani oyo on a gagné libango ba Oliverman ba Deboul ba Pacifique ba Maxiano ba Lexis Légal on a génération na yo ba génération na ngai ba génération na ngai o eta génération na ngate ngana mbiaka na bango ngana mukolo ngana ta pro donc génération na ngai ta ba vina ngai ba face mbinjo Roban difficile à construire et facile baninga na kana mulaye ba ko wana ngada na succès baka MS bazali mwana ibidi dunde mama yo we oya balula ka baluko ban nazo bunda na bango kamela mokonzi ichi bana BBM nazali nazo bunda oko ban oko ban ngana bandi ba guerre la leloti ba Fatima Seya ngana nazo bunda na bango oko ban donc au lobby que génération na eza ba Deboul donc on a génération na yo donc ba Innocent ba Gez Mawete ba Kazi Fabulous donc on a baza ba petit na yo baba petit na ngako ba to petit na ngati na musique to na force nyonso na musique baba petit na ngai na baza ba petit na to lo ba bena ba vérité baba petit et pela yango esokali tika bongo baba petit na ngati ngaba ni musique lelo te ngaba ni mais to na minute total bango ba obeta nga pe na obeta yo zo beta te bango bazo yoka ba bina obeta te na lobaye na gra oyoka ba ko silika no ba ko silika wa armée otala armée beta nano oyema pe banzembo ba paka na lobaye na gragaye Goboya yo papa on va ministre studio na concert ba ko beta te fufula kwanga tika ko lo babongo yo so beta déjà basal ngana beta ka ba stade na beta ka ba stade ça dino beta
on a côté la YouTube, côté la YouTube beta West Bajango, au mona ba stade de boy, la beta ba palais des congrès, moi-même ngamongo, j'étais, ba tu ba été là, nga ba somi ba billet, nga beta concert, ba droit d'entrée. Ba koti ba eta la West Bajango Mister Paka Juma oyebi yango papa makamdu to ko sarati na finité na lobité soninte comprendre bazo beta c'est bien ba félicitations c'est la famille tu vois mais na ndenge penda ya game o comprendre ndenge game ba on ba yebi ka West Bajango c'est bosseur c'est talentueux tu vois comprendre et ya rande ba jaloux ndeka rande ba luka ba ndenge ba la belle on azalaki nango ba luka moi ba jalousie ba côté ngama ba keto mais nangola Nzambe non c'est nga soutenir l'artiste urbain artiste la bino azali West Bajango nazali on a besoin de contacter ngai on va numéro pa na yo bikaka mais tout le monde a ba compétition et beta makawa ya ba musicien ba nini tout le monde a ba organisation et ça makawa ba superstar ba nini bon on a superstar mais on ba bima superstar ngana bima ngana superstar ngana bima na ndenge na nga West Bajango donc ça bougie ah bougie au tellement na mai na miso moko ah bouger montre ici là bouger ici là bouger sur le peli tu ici là et bon mon compte caméra on a bouger on a mburuka kaka na likinya fils de Mesa Boubacar Bakari Jawara champion de toute catégorie donc on koko fata loza masamba mburu oyo kate kaka na likinya oyo bon donc on a la Carlito bolingo esila kite na motema o babotolinga yo pona mbongo kitala ya lokola ngai West Bajango Mister Jumaju na loba ye West Bajango tika ko kinelanga précis West Bajango tika ko doubler ngai donc West Bajango ndenge ozaboye soki lelo olati bena esprit ya comique tisa opusani na pemeni ya bandeko osenga ta ba featuring na bandeko no ba 15 mawete ba inosa ba lume y a pas de problème siko eloko ni ezanga yo eza ko banga to esprit oyo soki na besoin na sala featuring na mutu on a un besoin na sala je vais faire ça on pas parce que déjà na ça ba featuring belé na ba Sara Kalume Banita Morabu la fouine, la soprano, yo yebi soprano j'ai fait featuring avec lui. Na grâce à Didi Tia, na grâce à Kitchasa, on a bossé dans le petit bon beauté. Vous comprenez donc c'est ça. On a fait featuring na artiste et beleti si qu'on a continué comme ça la featuring. La minute on a sisi derrière kangi bagage, donc il y a des tournages clip. Vous comprenez. Donc dans ce sala ceux qui bina sala featuring na batu artiste au préféré na besoin na sala dans le baté ceux qui bien producteur mais ngai mo na ba artiste na préféré au na linga na ça bon problème ou difficulté aux nango za côté ya ba producteur to eza kaka ke non ki bon la minute na za na soutien na soutien na boté na ba problème na label on a daki nango ataki na label o bando jirengai mais balinga ba jirenga ba niveau mo boy na sepele nango ti mais tellement ba monika ba perdre mutu mo dans makambu siko ba bité ba bo mangai ndi makambu comprendre mais ça va on comprendre label ngo eza label nini bah c'est déjà passé hein na boy passé na nini parce que otangi comme label olobi ko zaki na label non tu peux ça ba mbote ka ming théâtre on ban ba onde bazaki ba partenaire na yo normalement donc c'est ça parce que nazako travailler na bango mais tellement il commence ko na ningi mongo boya ba nungolo nangala ningi lingi nangala à mon avis non c'est la merde mais pour le moment pour les stars moi je suis là je travaille on ça va bleu mora bien nazamo na Nzambi waza besoin soutenir nga artiste bino yo Mister Paka Juma nazali makamba bezali banjemba danger o iratakati ezali nango na luki yo bisika nyoso na munyote tika kokendela nga na mbamba kitoko minjoto mingengi kitoko na yo couleur fleur rose magicienne yo petit sentiment esprit oya magie oyoka bakunga ça c'est West Bajango qui pose l'instrumental je suis comme Elion Django West Basepela je mérite être champion what by Denson Preforce que la Denson bra hey reggae down oh na 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 reggae down Rastafari bombo claque ça dit quoi frère na yo kimikolo yo na internet bato bazole la kaka okota boy o na zono yo na mabelo eza eloko asika to eza inspiration voilà ba générique beta mikolo na ninga bandal
Bandinga bandal ayembelaki mabele na ngai na mabelo na zono yango to beta partout bandal mobimba pour na bandal soki ba confirmer o te c'est que musicien te robana omoni bandal oyo soko e bali yo moko omona nde otambola no batu yango batu mtu bakomana ba yango c'est ngai nde westa ba jango ngai yango boye bozi ba DJ mbeli bazi ba bilo ba krina nga ba pesi ba bino bokomika na njembo la bino yango petit eza makambo mungongo Django Tetragrammaton, fils de Missa Boubacar Bakari Jawara, champion de toutes les catégories, plus petit que les dansons, plus fort la voix qui cloche, donc c'est ça. Maman siko oyemba kinzembo wana ya zono ya mabulilo parce que oyokaki nani ya yemba keno nga naza mwana yolo to ya onde pe obetaki pona non tout le monde habite à tolo na secteur na na commune pe ça coller la botama c'est ça en ban biso tu kipa bien na biso fali ayemba biso bandal ata okei matanga omona yebimisa bitumba moi biso bala bandal doye omona okoban omona ba jaloux biso kipa bango te oban yango vela nga yebaki jaloux donc c'est ça donc yango mona bandal na tongo déjà ça la muki azara déjà trop stylé design au sentir déjà li papa là tango na kacha parler mais ko bima déjà moi derrière na basket oban ablis anglais na faut za combo body na wana faut za ta combo ata voix même ta na suka dingue zalaka toujours à combo okoba donc bandel les abongo bado mo de la muki de tongo déjà tongo ko zonga na parler otaki déjà mon de petit ba vert blanc hein wapi moi na dering mutema pembe champion donc il salinga bien fort one équipe nanga préféré na ces pela là ya Willy Moucheni le véritable konda mboka ya Willy Moucheni nanga ya Willy grand prêtre konda mboka petit na yo paka juma roboya yo pasi batolo baloba trop vieux hein ngaya mon continent et bina resepela na grâce à ndiko na ngai yesai donc ya Willy Moucheni konda mboka Adolphe Mutebachilamwini Théophile Mulumba weste badjango azana posa ya partenaire sponsor les boss Eric Mandala bozo landanga weste badjango azana posa ya producteur ba inspiration ezali babiloko ezali donc ya bien mais tozoza azozangane sponsor mutako sponsoriser a réaliser ba makambo na ye papa na Congo oyo nga lela makambo te na leka na émission na loba OK on a zanga sponsor na zanga nini non même pas moi-même je gère ma musique moi-même je gère ma vie na battu belé otangi ba kombo o na zanga arrêter le côté le roi papa na ngai compagnie Eric Mandala ba beda chu bazali a big artiste na zali ata saint talenté vous comprenez batel tenda ima boko baki bazali tona kina beti kokoko na zanga le côté be héritier Gogan bazali vous comprenez what a boss live on parle de ce qu'il a hier, Abigail, lui, c'est mon artiste préféré. Oui, c'est Abadjango. Non, c'est un autre côté. Vous comprenez? Donc, soutien Zali, on a besoin. Il y a production. Banjembo Zali, on a besoin de Yembayo. Donc, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Donc, quand on a un mission, tout travailler, tout évoluer. Donc, Banjembo Zali, Kaming, Temburkam, Burketo, Bima. Non, si ça non, bah featuring tout na sali, tout na si bah featuring après ça na bandi, bah tournage nanga bah biloko nanga donc ça la bien au CP là, bah vrai chéri, bah beau garçon, bah surtout bah na Mikili, Chuna Chanel, bah maman Château Rouge, Chuna Chanel, Chou. Au bête featuring on a banane aux autres bagages, bah featuring au sali, il faut aussi ça m'a ramené. Non, bah featuring na sali na bah mission. Bah mission au banane, bah mission au banane. Bah mission au banane. La salle featuring na ma pipo, la salle featuring. Mais ma pipo atika yo yakinat. Ah, adam ma sana donner des contacts c'est important moi. Et bon ça c'est bon qui. À part ma pipo, nani monsieur Sosana. Ah, Sarah Kaloumé. Eh bella. Yes ça. Na lobby. Il faut le banner ba musicien oyo sali na bango ba featuring. Na salle featuring na ba artiste Belena Arem Luboya, na salle featuring na wana ba featuring bango ne ba bengi senga. Yo bengi saka bango. Grand prêtre, epelele, Bogania.
Loba donc en fait na salle ba featuring belé featuring belé ba njembo oya ba proposer kinga mais album na ngai mo non la proposer ba tout na sala bango featuring wana ta juste moi même kaka na salle ba biloko na ngai pona la ton na beti paka juma na toi qui temps paka juma 8 ans na 8 ans ba to ba bundi singa fort ba to ba to buti ti sikoyo bazo bundi sanga ko ban ba linga takutu na boa ka te loko mo ka te balimba yo kata solo la ka te mena no beta ka ba la de esprit donc Move Barry Denson represent number 1 Tetragrammaton plus petit que les Denson plus fort donc Richard Lofombo Arnon Matiki na bosanité ba vrai chéri ba maman ya Irlande maman Laurette Lufindi baby et Laurette Lufindi mama aba mama Irlande soki botiki ngana gogoya ediki ngana gogaja mama hey ya jango kingongolo West Badjango donc binomo ko bozo sentir ndenge ba animation ezobima lokola ba mai bina robinet e panzani na balaba ndenge toboka kawana ndenge mai bimaka na moto ndenge na boka ka danger na yemba ka danger na beta su raga au comportement na beta raga. Ça c'est West Badjango qui pose l'insurmental. Je suis comme million Django West Batebela. Je mérite être chopé de la vie de l'explique. Pourquoi je me quitte dans mon flow, mon val. Denton pris for you. C'est moi West Badjango, l'homme qui a combattu la guerre en bas de son déjà fait. J'étais Christ de vainqueur. Ma mère rappelle de bien, chante bien ma mère. Ici c'est qui n'y a plus de wild boy. My brother, family, yes I. Donc on a tout. Mais Ozana va biloko bien mais manager non ça la musala bien té parce que non nataki na manager na minute oyo na bengana na chanzaki groupe. Nikolo na komina ba Guillaume Kakuji. Na ngolo na komina ba noko wasatu ba manager o bazaki ba escroc ba libi obengana manager pona ni te na kataki contrat na lingaki te omoni musique eta mrambe bele ba ntuzu ba ya pembe na yo abi ke wana PV wana game mais olinga atrikeo tokoban on a tala siko ba miloko mususu photo za nango souté faux tu as contrat américain on ban business motherfucker tu fais moi je fais tu vois comprendre ba musique au tolinga to sala na Congo il y a trop de jalousie hein. Oh nani ni ouais oyebi musique ata ndenge pe sala ba mission na oboye ba depuis ba obundi sa opé bazali donc musique ezali nango to beta ba soutien kaka ndeto lobela yango to senga eza nango te ko ya otolela ba soutien te biso moto ba guerrier dans l'espace Tetragrammaton yeyo donc single zo bimaka mingte na propre fort nanga moko na propre fort ba soutien ba soutenir ngai donc mburuka bientôt ezo bima ba plateforme nyon surtout donc ils alla bien ou a besoin libanga dédicace na bosanté déjà boyoka banjembo loka ba Elfit Sugar na ba Bruxelles boyoka banjembo loka ba Mama Laurette Lufindi boyoka lo banjembo loka ba Shuna Chanel ba chérie ba Mama Château Rouge bango ba soutenir ngai donc boyoka banjembo be oye minini na kati ya single ngo zo bimisa ko flash ata mo eloka muke ba to ba déjà eko ana imbanjembo belé banjembo zebelé mais flash ata mo double-06 man si après ça si écoute ça elle est vraie mais si par ici c'est la voix de West Badjango les gagnants. Ma mère rappelle depuis ne chante bien ma mère. Je suis fils de Messa Boubacar Bakari Jawara, champion de toutes catégories, combattu la guerre sans West Badjango. On represent number 1 Tetragrammaton donc à la tête. Vous avez bombe anatomique, neuf change, bombe claque. Epelele là donc baté ma biezali, bana embeli ba Elfit Sugar, embeli ba donc vous avez na sali mo ba mélange moko bo na koti air moko. Générique ah tel tenda il m'a beaucoup banki. Yebena papa na biso na ba. Voisin proche. Ouais normalement na yembeli batebele na yembeli batebele ba Abedachou na lobi na yote na lobi na ye na kosimba yote na kosimba ye non avance bele donc la mingte boss la gagne il faut na sisa clip na Dubaï
Donc jaloux peka ba bundisanga patron abeda cho binga mo fona ke de Dubaï na ke ça la clip ba pesi bino enveloppe ba pesi nga enveloppe bolinga bino pe bokenika Dubaï na basi na bino est-ce que ça la rapone qui jaloux tika bongo na tika bino ka beda chongo boss o makamna lo ba ya polémique o luka na ya ka bureau na beta ka ko fungola nga na zo pas enveloppe mais ba jaloux on banani bango ba yebit ba ta keto bon mais minga ko ta patron enveloppe la bino nga bina zo enveloppe nga balandeli zo ngai na zombi bala vi pe enveloppe la fungoli pe na kabeli bango pe ego mina ke Dubai na tisa njembo na tisa clip vie bango bolanda bango balanda ka beda shu basi bilaki ba valise biso pe tokende na nini na délégation ouest ezala na basi na bango o ba ke soma ba marchandise kuna mais c'est la merde moi je fais la musique pourquoi bongo ja c'est pas bien botika ko bundisa ngai bitumbo na boko kango tenga na fils de Bessa Boubacar moi je suis fils de Messa Boubacar Bakari Jawara champion de toute catégorie Sourat evande ya makasi arom nuru sama watu wala ard marchand nuru kamiska timisbau fizu tata zizu tata chukarna bukav de riar kadumi chacha ratu oui action bombo claque donc merci mon frère et ça linga bien moi qui ne vais tourner un clip ça le clip na Baby Girl donc merci beaucoup ndo yambingai na secteur nanga donc où tu dois ngapenda tina palanga bitina ya chez papa nanga biyu donc ça linga bien na bosanité salon Jimmy Walai donc ça linga bien quoi donc Richard Lofombo Arnaud Matiki Rambo Showbiz na bosanité ceinture nanga mobimba ya Paris Bruxelles Serge Baka États-Unis Mafuzo men Nabi Kalaming te non signé contrat mais ba jaloux pe tout ba bundisa ngai Serge Baka ti di batu na na remixer lenje mapaka juma fa na ke États-Unis bango ba ko motshako na compte na bango tala ki mutema mabe so bundiso to boko kuva na beta kana eboyi et Baka na ngai ouais donc merci beaucoup na Serge Baka bientôt Nabi contre Zali na re-signé la bosanité Shuna Chanel maman Château Rouge vous continuez toujours à soutenir l'artiste Nabino venanga Elvis et Sugar na Bruxelles Karatenje Bonnet aussi là donc Nabi de Jotinda qui balara ba clip waneza makambasha da luta yebeka zoluka makambo donc nganja minanga ye bon si ça clip ba Elvis et Sugar da na salaki bo pesa clip na ye yango nini yango oba na bosanité ba beau garçon ba vrai chéri o ba soutenir artiste Nabino Mystère Paka Jumayo tétragrammaton plus que le diable et la voix qui cloche donc na bosanité Jamaïque ouais donc merci beaucoup mon frère et ça linga bien donc West Badiang tango vandaka oyoki bina okoti ba venir okoti ba boîte oyozo kabina bazo yema donc nzembo na yezo betama aussi santaka ndenge nini okomaka na ba point nini tango yoka kabongo et ça la bien parce que vani bina boy bazo ozo yoka bien parce que na vandi non te na boîte single ba tu ba déclarer West Badiango boka non te West Badiango dans batala pendinga boka parce que ko boka njembo les anja kate faut concentrer faut benga bena ba milimu ebele oban donc ça la bien ceux qui na coach na boîte ou bien l'amsou ba benginga ah ouais ça l'amsou na Paris ou l'amsou na Katanga Maria la benginga yi ah Django na kacha boîte mona benaboué papa tu vois Paka Juma et ça là bien fort il dans ton bêta dans toujours félicité dans bêta la concert malgré tout ba confinement oh ba kangima ba nini fallait na ke bêta na Angola puis de 17 concerts confinement zo boma kaka yango monde ça ba ndinga ba studio tout travailler ba tournage tout là ceux qui papa na biso mon continent biso ya mboka ceux qui a fongoli banzela donc ils allaient bien yango to chama maituna joyeux anniversaire na cordon principal papa Janon Kachala na pesi mbote na Emmanuel Timanga depuis Djobu azolandanga donc bana qui n'a propre beau s'abonner beau partager ba émission na bino West Badiango avant na kata na ngana yo toka bwana ngana yo azo yoka mikolo yo komika ka libongo ezani na monisika jindiga eloko asika libongo tokoko
gaga, dindiga, dindiga. Dansa de baba, ya. Tiku, Mondongo, mama babi voilà, ils ont biloko ya club nabiso, association Oyo to Sali na ninga bandal ou ba soutenir artiste na bango libongo, ils a association Momo to Sali na kacha bandal yango mbizo pesa makamu mikolo yo na ninga ba bandal donc libongo forever. Donc c'est Cordon Jano Kachala responsable ya ONG 7 TV Azolanda yo, les lopé ils anniversaire na yi. Ah Cordon Jano Kachala. Donc joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Cordon Kachala. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour Cordon. Pesa mote na batumi bale tozo silisa sikoyo parce que bazo lakisanga yi nasima ya caméra Jonathan Kazadi moko tindika chakal na lobi base nyonso tout. Meilleur rédacteur Jonathan Kazadi, merci beau garçon donc mda simbi caméra donc na sepeli fort na ebi déjà bendi déjà ba oida ba tout dernière kilelo. Donc merci beaucoup artiste la bino yo Westa ba Django na lovaye na krakaye koboya yo base koto ba chéri balingaka kindube futaka kindube bo. Merci artiste. Place eza moko salon de coiffure Yannick Kanda na 8 décembre wana ba pièce ya Kanda eza wana ba chaussures ya bien ba costume wana pour sa mariage kota wana et pas Yannick Kanda okozala décider mbote na batuno surtout ciao. Ouais yeza yo represent number 1 ciao pes arenia kana ville fiesta le club why no hey okoye bade ya bimaka na pakatuma kitoko na Chaîne YouTube ONG 7, Babi ONG 7, chaîne Yassika. ONG 7 TV. ONG 7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle. Chaîne du nouveau. Pas comme des autres, quoi. Balobi, Awande, place Makambouezali.